Ndenge tunazabo na leki ata Fayulu na politique. Na leki ata Bemba na politique. Bazaba na Mikel na politique. Boyete. Bemba koki ko apprendre biso te ko sala na Kabila. Po biso to sala na Kabila te mais tozo négocier pour protéger M. Kabila. Maya moule zo kotele na ndako. Et pas la bino bozala na toilette te. Bana batanga kate. Muluba mutaloba ke bana wana basala bongo. Mais tribalisme zo ke na ngochi wana. Carrière à Bemba la politique, aboué. Il y a Moïse, aboué. Il y a Fayulu, aboué. Il dépasse la majorité, il y a mon pas. Nous avons pouvoir. Donc, quand sa motion n'est pas présent, la République peine à l'institution, comme ça, le recyclage, il y a Sango. Boyete. Sango, il y a Bota, Tolongo lié. Boyete. Biso la IDPS programme, na biso to bengi ngo vaincre la pauvreté. Ceux qui ont l'union continuer la pauvreté, OK pas Fayulu. Boyete. Biso la quoi to boy pauvreté, ngo to yena IDPS. Boyete. Mais yo zo boya mutu po za programme malamu mais za muluba. Tala mama. Mama la yo. Kagame yo rata yo ki jare bi mate sani. Aya mona ndeto kutane na balabala. Boyete. Ba mama na biso baza violer na SAP. Eza pour la Kagame te. www.poto.com www.poto.com. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout na babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il pas na biso ba colis ça la 2 jours livré na Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc elongwaka vendredi au plus tard mardi bozana yango. Petit colis. Grand colis. Pona. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, la province nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Service d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Ba maman na biso baza violer na SAP, eza pour la Kagame te. Mais Congolais, malédiction ni nazala ngona bota na mboka lokwa Congo. Ah, vraiment la Kagame, est-ce que Bemba ko apprendre biso politique? Tango Tshisekedi alobi tout s'arrête en 2006. Mutabima na balabala po alo bake mama batela mbo bana ezaki nani? Mais Congolais pour ni osala kaboy. Tala soko za mutala muka a changer opinion. Tribalisme et yakate mboke bongaka na tribalisme. Moi que je vous parle là, je suis de Bandundu. Boyete. Bobo c'est blague za Bandundu. Muke mpagi ya Bandundu. Vous l'avez? IDPS viva. Pour les lots Félix chef de l'État. IDPS viva. Seja yena kanda boye bitango seja sigandenga koma rouge. Kaka komi kaka boye. Mondo balenga te balengi basani. Zela botanga bor moko ya suka betaki yoka bor elengi sai bango. Point 8. L'IDPS appelle vivement le peuple congolais tout entier, particulièrement ses combattantes et combattants, à la mobilisation totale pour contrer et faire échec aux tentatives présentes et à venir de torpiller notre souveraineté nationale pour des fins de domination et d'exploitation de nos ressources naturelles au détriment de la population. L'IDPS met en garde les participants
à la réunion consultative de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement du 17 janvier 2019 quant aux dangers qu'ils vont courir à la République démocratique du Congo du fait de leur démarche. IDPS viva! Viva! Alobi peuple, vous allez mobiliser, boyete? Oui. Combattants aux particularités à IDPS, boyete? Oui. Alobi en particulier les combattantes et combattants de l'IDPS. Kagame a yoko raté a yoki, diarrhée bimate sani. Aya mona neto kutane na balabala, boyete? Tango conseil à sécurité a yoki ngana yebisa bino ke communiquer à IDPS. Et maintenant même si on a conseil à sécurité, quand ça a la partie OT, Fayoulou, si tu m'écoutes, on ne peut pas parler de la politique congolaise sans citer le nom de l'IDPS. On ne peut pas parler de la politique congolaise sans citer le nom de Tchèque Tshisekedi Wabulumba. Tshisekedi doit couper pour l'intérêt du peuple congolais. Mais papa, il faut la couper pour l'anime. Peut-être pour le sida ou malaria. IDPS, viva! Viva! Je vous dis la vérité. Félix, chef de l'État. Kouri yangwane koti. Kagame so za makasa lo bakeba kata to ndimai. IDPS viva. Ezali manœuvre ya minerai boyete. Soki otangi programme ya fati combattant na congolais azawa. Baboya ka mutu po aza mutu abandundu te. Baboya ka mutu po aza mutu akatanga to akasaite. Baboya ka mutu na processus électoral soki programme na yeza mabe boyete biso na IDPS programme na biso to bengi yango vaincre la pauvreté soki yo lingi continuer la pauvreté OK pas Fayulu boyete biso la ko to boy pauvreté yango to ye na IDPS boyete mais yo zo boya mutu po za na programme malamu mais aza muluba tala mama na yo IDPS viva qui vivra verra tala bande olanga bangala boyebi ke naza mutu abandundu na linga tribalisme te nakutala papa boka mungala tala munene babengani Félix na Béatrice azoki na frère na bi papa yo munene na mandefa pembe boy soko za zoba seke bana pe bazoba IDPS viva viva ndenge tunaza boy na leki ata Fayulu na politique na leki ata Bemba na politique baza bana mike na politique boyete Bemba koki ko apprendre biso te ko sala na Kabila. Pour biso to sala Kabila te mais to négocier pour protéger M. Kabila. Parce que à l'heure actuelle Kabila est plus important que Mobutu. Mobutu a babengi mwana mboka Équateur. Akosa ki alternance. Soki afdele ya ki pola Mobutu te. Mais mwana oyo Kabila andimi alternance kota. To bezela maboko te. Qui est là bateau bazaki radical pour la Kabila za IDPS boyete to kochi ba aner boyete to kochi ba la police boyete to zo rangé na zando baso luka biso mbango marifu moto ya mbango e commission de permanence siko yo faila la biso ni est-ce que Bemba za la leçon politique au pesa biso Kagame so za la posa ya politique malamu akota alternance na Rwanda boyete batuti na ba utu ba kozonga Rwanda Kagame luka ko gérer peuple na yo boyete yazo buleke batuti to ba utu ba tikalawa bakozonga na wapi e abongisa mboka po bazoya kuna ebe IDPS viva maya mule zo kotele na ndako e pa na bino bozala na toilette te bana batanga kate muluba mutu alobake bana wana basala bongo mais tribalisme zo kena ngoti wana boyebi ke Félix a nommé directeur à cabinet mais aza mutu abandundu. Est-ce que vous avez bien voté? A nommé Peter Kasadi, a nommé Augustin Kabouya, a nommé Moutaba Ndundu. T'as la sorte ça au tribalisme au Tiko Bonga la vie. C'est clair. IDPS viva! IDPS viva! Bon à la pressette, tous les combattants seront identifiés. Bon été? Babengi o particularité à IDPS. Soki Kagame aza makasi kuri yango ane kosi boyete mbele bozola nango en direct mutu ka reportage ezo zwana no match tango bakosisa la match bakende bakonyo na cour constitutionnelle mbala moko ba publier Félix chef de l'État IDPS viva bandeko na biso soki bazo sepela na Angola lelo mais soki azala bato babomi mboka oyo
mais bamubutu wana baza mpona baannée 60 budget na biso ezalaki plus que même budget ya Brésil boye te tozalaki koleka même Corée du Nord boye te mais lelo tala place Mobutu atiki mboka tokobetela Kabila mabo po Félix abimi chef de l'État tala IDPS viva bazobanga Félix mpona kimuluba te nalobaka yango bazobanga Félix mpona état de droit boye te soki muluba azalaki dangereux balingaki bandima te ti bala koma premier ministre soki muluba azalaki dangereux balinga balinga te Sami Badi banga koma premier ministre mais elle comme ya koappliquer accord Félix abo koma premier ministre tribalisme yaka te salini te eza problème muluba te eza problème ya état de droit boye te po carrière abema na politique aboué ya Moïse aboué ya Fayulu aboué IDPS ye moko na majorité ye moko na opposition IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Tokobanda kosala boye. IDPS viva! Viva! Tokobanda kosala boye. Oh FCC baza majorité. Oh boye baza majorité. Tomoni loi moko eza d'intérêt à peuple. Mais lokola baza batebele babo yango tobima na balabala te osani. Wana tokoma opposition te. Mais toza na pour na pouvoir. IDPS viva! Tomoni ministre moko oyo énergie courant ekela mumbele tobimaka balabala te osali po Fayulu tobemba bazala bato ya balabala te bato ya balabala bazala IDPS base boye te mpona koyebisa yo kombata boye zala très à l'aise Félix chef de l'État naye mpona pesa yo tonga ya kimia boye te nayebisaki bino ke nanga kopiblie Félix toka piblie te ntango na komata bokata monga mutu nalobaki yango te tala boro seja alingi abeta na ntongo kani toza ebele awa balabala tobimela te tosala nini nayebisaki bino secret moko les militaires américains sont venus pour Félix Tshisekedi Kabila so oza makasi boya kolongola ye bayaka te bazala nini sikoyo ozoreve donc lelo so oza moto afalu se repentir boye te tolinga tobeta mukuna achangeaka te asala nini etikali donation chaud soki ase repentir te tokosala nini IDPS viva baadage bamemelaka biso na Congo ezalaka baadage ya mabe boye te tala baadage bamemela biso kaka na Congo l'église au milieu du village. Est-ce que l'église peut être au milieu du village? L'église reste à côté de la vérité. L'église reste à côté de la vérité. L'église ne peut pas être au milieu du village. Et comme la vérité, c'est au milieu du village. IDPS viva! Bible et lobby, toute armée forgée contre vous sera nul et ça. Sans effet. Basali balobi qui y a bamiyi beminene, mais moi balonga biso eza. Félix chef de l'État. Ben marozo na pays. Manger de pique main. À tout à bas la batuna maboka. Boyete. Pour les Français baloba c'est celui qui n'est pas avec nous est contre. Soko sala mabelo kola kabila o se repentir to limisa te to salini. Mais soko to kontia mabelo to sala nini. Parce que l'IDPS c'est la base. Boyete. Ça mouna bampagi na mouna bandundu. Ben obika tribalisme. Pidi la ve. Ben obika tribalisme. Ben voter Félix Tshisekedi. Nge muta bandundu bika tribalisme ko. Na me songo ngete tribalisme keka na baluba. Kana nge kwenda na palu ngeta mona ka bape. Bapende bape. Est-ce que les gens pensent ça baluba? Dans la soirée la tribaliste maman. Maman nayo. IDPS viva. Viva. Et loko nyonso oyala moment aliti tokota la kati boyete. Oyeli biso buzoba tokepe na nini? Na buzoba. Oyeli biso mayele bimarate sani. Pour awa na IDPS c'est ça réflexion politique boyete. Pour Félix Makamo zolo bagolo na TVT. IDPS viva. Viva. Yo yako sakana na fati. Depuis 1960, tozo indépendance. Muluba ni na koma na tête à pays pour ma yekotelo na ndako. Muluba ni na koma na tête à pays pour ba no bazala bazoba. Tango ngoyo classe ya ofe. Ya ofele. Na yebisa bino la fois parce que Monisco a publié livre moko ke na ba université nyonso ya Afrique sur 100 université.
eza kaka sisa université ata université moko ate ya Congo bazwi oyo eza na bacritère to banorme ya université boye te yango ozomona moto atangi français ebele me buzoba mpe ebele idepete viva français eza langue lokola kikongo ezali langue lokola lingala lokola chiluba kobule teke so ozoloba français so oza mayele tala lokola moto lokola fayulu azokende ofunda na cour constitutionnelle et M. Fayulu demande à la CENI na komemele ba PV c'est que zoba mune yo nde fo yala ba PV olobi ke na gagner tala ba PV ya mais oza PVT c'est que zoba mune mais yo zolanda zoba mune ke mpangi bandu idepete viva bato bakomi koya koluka misala na permanence boye te papa kobanga te biso nyonso tokosala boye te musala selon la constitution ezali eloko kobondela te c'est un droit constitutionnel mutu nyonso azala droit kosala boye te sikoyo ozobuleke bato nyonso bayaka baza bavoyu toza bato mitu esa keba na tribalisme ezela fati ya gere mboka nakokitela bino bandundu natala so eboya na tribalisme wana wana zela kaka pouvoir eya idepete viva ntango tozozwa pouvoir tokokotisa motion epa président république mpe na bainstitution kosala recyclage ya basango boye te sango oyo abota tolongoli ye boye te idepete viva mpo basango bazwa engagement epa nzambe tokosalela yo tokobota ntango tokosala recyclage lobaki donation so nazala se nsofu mais so tokuti eke asenta alongwa te asa nini idepete viva bomba 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 moto azolia mbongo akuva ese biso toleka yango ntango alingi asaka na biso tika biso mpe tosaka na ye boye te donation zoba mune idepete viva biso tosinya na biso liwa boye te balobi mutu azobanga aza na esprit ya pere na motema ne moya bonga la vie yango atisekedi ayebisi biso abala pere boye te tobangaka te osakana na président nanga alingi abongiselanga mboka mpo oza donation esolela mandefu apembe na banga yo idepete viva ateya bato na église batika kindumba boye te ateya basere babimaka na basango te boye te idepete viva bomba bomba papa bato bakopike bakrise Tshisekedi alobaki boye ntango biso tokozwa pouvoir bato bapika bakrise te basali nini atalika buzo basala ebele na Congo moya résister yaya bokokufa mpo Félix aza na esprit ya revanche te mais biso bakombata na bagage tozwa tokoconsulte bamagistrat boye te kia Félix a prêté serment mais je vais composer mes mots là ba combattant to na fondé la cour bino ba kanisa za baje na présenter bato ateke bato matin fa lo bete ba mbanzete to ke no funda ngo poko vo ingela oya dynamique de l'opposition a lobby clair que la mouka est la plateforme électorale mais c'est que Martin Fayulu est en train de faire ça n'engage que lui-même boyete mais poser ingela photo que Martin Fayulu azo salani azo beta bato machette boyete Zone Martin Fayulu azako jembela IDPS kuluna mune IDPS viva pona koshite oza docteur kene na balabala zwa gaz boyete oh je suis licencié yebise yaka ozwa papier sa demande d'emploi boyete zoba mune constitution na biso le biboy ato za député national soko yebi français ta ki Congo sala nini ata Chiluba sala nini et bon on a complexé en français Chine bonga pour la France to Chine bonga pour la français to ça va complexer au Congo boyete qui vivra à Boué. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora, au sommet CPLA TV. Et ça a ma chaîne Nia Congo, PA Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundes Images, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée, il y a des Congolais, PA Congo. Parce que belé va bien du nord au sud,
de l'Est à l'Ouest, sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc, Vandi, tu dis, mais la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plats, ça va client, là, non. Donc, la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc, le stock, tout ça est belleté, mais ça va limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter pour Benga, pour décodeur à Sepela TV. Maman, et si on a vu nos pays, on va filmer, ça sort en ligne là en français et en anglais. On va filmer en Nigérien, il y a des Congolais, des Africains, comme ça, papa, tu as dit binopé, tu as dit chaîne, il y a sport, donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tu as dit binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, beaucoup c'est pour la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino, et puis biso peut être au team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV.